Mbwema sumalia mbongo. Mbwema sumalia mbongo. Ata uza kuluba na bango muta kudia pondra azalite. Nani akupesa yano azali. Malgré tout ibana nango déjà masumu aliaka ne mbongo vie masumu aliaka là. Vie masumu aliaka ne là. Azo bénéficier na ye na ba droit d'auteur abatu. Azalaki mwasi ya lisala ngomba. Na mona ngote basi nyoso ba comédien to sula ba mona ba cotisation wana te. Toyeba ka te cotisation ngo bato ba kongolaka ekendaka wapi pe esuka ka pe wapi. Toyeba ka ngote atile. Mbwema sumalia mbongo. Mbwema sumalia mbongo. Mbwema sumalia mbongo. Oh bana kuna parlons pardon bana kuba kiparate. So na weso ba artiste o bazali banda neti Willy Mambo na mwasi na ye. Ah bino ba makambo Dasi vaza dasi. Oyo bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitap. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka elenkano. Papopi motoki pala lobi botala bomoko ya mboka merci. Bonjour Da Silva. Bonjour Papa Segon. Boni. Ah, Kimia Nzambe zali. Santé za bien. Bana poto, bana mokili momba bazolanda. Thomas Peniel LG bazolanda. Mon boss Patrick Momo bazolanda biso partout. Balingi ba Da Silva zanani. Pa oyo bazwili ba kolanda biso na bomoko mboka ba découvrir Da Silva zanani. Ah, bino ba makambo Da Silva za Da Silva. Aza Da Silva Fifi. Azalaki mwasi ya lisala ngomba kotobiliki. Lisala ngomba kotobiliki oyo toyebaki oyo azalaki na scène asalaki musala ya bien to sepelaki na ye bato be ba sepelaki na ye wa bande ko boka ba cri lokola ela somo on ezalaki lisala ngomba oyo ipataki bato sepesa ye bato ça fait déjà ba mikolo belé ba mois ba mbule belé lisala tika biso et lelo to tikali na Da Silva yinda zo kumbela masolo. Donc babili sala ke mais Da Silva zali. Mais Da Silva tunito ibana likanisi wana ya kusala musala ya théâtre. Ozwa ki ngwe pa ya lisala ngomba to o décida ki tango akufa bino natikala ko continuer musala oyo mobile nanga amanda ekosala. Tiens, likanisa sala théâtre donc ezaki kuto avant donc avant non les mariages. Donc ngamo nazara na makanisi na sala théâtre mais na sala ngote. Nde coïncidence mo isama to kutana na nzela. Donc so tumbose na obeta parcours ndeni tokutana na lisala ngomba. Tokutana na nzela ndenge zalaka bat balingani na masolo abinanga na linga ba fiyo basaka ba théâtre. Ngabi ya solo na binga mo pe na lingaka. Sans tenir compte que na ibakaza lisala ngomba. Na zui abi bon ça va na otindo na groupe mo ngana linga okeko sa théâtre kuna. Nde na kende na groupe wana na kena komisi pe kombo ah ça va ba répétition dans jour pe répétition na kei. Nde na suka na oka ba biote siko totiki parole et pas président. Alo makamba suka siko ngape na vena ozena ta président o na suka na ta bonde lisala ngomba mtu awopesa ba annonce place wala lokana bando bengi mingi fino ngabi fino président awa donc mobile lingio OK ko découvrir que yende président ya groupe ngwa yende président groupe ngwana bon na vibo na ndako yebete na kilisala ngomba oyeba ete so kaza se déguiser te oyeba ete siko na bando oyeba lisala ngomba so ka se déguiser mais na boya ki fino na yeba ki ete ndena suka ba bisko to tiki parole pas président d'Aleki donc na ki émotionné na vandi ka bo na ba ke loté ndena suka la to ke kuta biska to kuta na pa na bango ndena tomboka ki yo ko sala no théâtre pourquoi il senga to te na maska ki ngande lisala ngomba donc et tchenga moi trouble mukie nde to se ko bongisa parlant de na banda théâtre pa na ye ndena o jouer ka biloko Kishasa ba biloko poto aboyaka ndena se biloko Kishasa ti na lelo ndena za artiste bondenge ya kufi. Que ce soit au Ndimaki, que l'Isala Ngomba Iwano Ebakie, mais on accepte quand même beau vivre un artiste pour artiste et le Ebana qui est artiste va basser belé. Artiste va basser belé za archifo. C'est pas tout le monde. Pour l'Isala Ngomba, Azaki bien, Azaki toko, élégant, mais en tout cas, natika okangina mbandate. Na monde na pe basser belé on te bat bakumisaka. Nanzime na vivre un artiste, azali na basser belé te. Ngaze ka ngamoko.
Alors tant vous avez nanda kuya Lisalangomba da Silva et bande ko arriver ndenge nini yozo sala théâtre Lisalangomba pas au sala théâtre est-ce que bonoy bobande pena ko se comprendre trop bien même dans le koloba donc on doit se comprendre facilement puisque dans la répétition ça a été que ils banda tongoti butu non ils ba heure nango souvent on doit ça répétition 14h à 17h na bi que heure wana tongo ke tika ba na classe na ketika ba na classe ngana zungu nanda kuna lambi là bana ba uta classe na pesi ba biloko kolia 14 ans na ki répétition retour na biso na etozui bana toke prière donc ba temps na biso ezaki planifié normal donc bando déranger tane lo monter ngana yebi bo mascara moi mingi na TV to yebi ke ba artiste mingi o ba balana to kotanga ba kombote ba zappé to kotanga na biso na pomte des président Caleb to ke bana ba artiste bilo ba balana ba V12 ba balana na ba sizi le to mona moi zou ezalaka zou eza naturel na bolingo e bande ko sala ndenge nini nde bozana inda ku moko ye a des fois ke tournage ye moko atiki yo soit yo pe bozo jouer na mobile moko zo simba yo bande ko arriver ndini est-ce que vous bande ko supporter en vraiment bon eza ngo musale na opesa Josco Mbulu kuna poto biskazali kuna na pese bambote ebele puisque yenda imde tondo jouer na mingi na scène Josco baza ebele kuna na kata poto de Londres et pas lisale za ndeni ngaza na problème te problème za mingi pas mibale et pas lisala au jouer no normal na mutu nyoso mais aweb saka acteur ono te ko pesa ebisa mnorote donc bon jouer na bino nyoso mo ka te bisa mno na lingité donc problème les ka place wana mais nga so na moni na mwasi ba na yebi ki a jouer na fille mo boy etel ngate non ça on joue papa na yebi ki ba osila na scène tant obimika libande za azanga ouais de si vous avez ça ko poser TV mais tant c'est la réalité te poto imaka on ndenge zala go tu na meta pinga ya nda jouer mingi mona lisala ba o mi ba jouer basi na ye ba yebinga po tournage on peut yo yebisi masolongo zaka boza ba passer belé place wana ye mobala zana bon ausani bat passer belé place wana so ba ndoza ke cameraman azate bazaka na place moi ko bata mais on a faux banga mais en plein air ba tourner yo pour télémi wana na bando bangela été zu apesa na ngopete pona ebike ata jouer na Theresia na bangelo côté ata jouer na banga na ngai te on a vie na ebike azaka yanga sur 6 c'est tout zu eza na hote alors da Silva ce qui ne comprendre bien ezali salangomba ndem ta initié que na mamba théâtre si ezali salangomba ezali puisque na bandi na groupe na ye na kende na groupe moko te à part que ko jouer na ba groupe de ba senga ka ke tindilanga mwasi no ko jouer pa nanga o ba tumsusu te na bale pa na ye na ndina skale pa na changer groupe te ye ndi ta insenga makamba théâtre o alors da Silva tozo ngana mwasi ba pour na lisalangomba le loi tika biso ça fait déjà combien de temps ça fait déjà presque 7 ans donc tozo kende déjà 7 ans depuis lisalangomba Kotobili qui a tika biso. Alors tout le monde a mingi mobala kufi ba douleur wana ba stress wana on va pe tika na yo luki musa sala mais comment yo parvenir ka ko luka o o zalaka na musala na métier au mobala ndo sala nini vraiment y arriva et puis ozaki déterminé par rapport ya ba les passer nini o ozaki vraiment choquant et puis et pour ça qui yo lubi que non na tika la vraiment ko continuer vision au mobile nanga azaki nango bon détermination nanga qui par rapport na tala question ba artiste ba kufi donc ndenge ba abandona bango au monde ba lobela eli susu te donc akeka kapona bongo libela sikola na taki déjà ba o eli boso ba kenda ba lobela bango susu te nga moko ndé na skele na groupe na vanda 2 ans na travailler te 2 ans plein puisque na ba stress makas de 3e année na cause de ma force ya télé manabi non na télé masiko na travailler ponga moko na lobela ka kombo na ye po kombo na ye ebunga te na mitu ya batu pe ezala ka toujours donc idée ne zeka bongo idée za bongo ba souvenir nini o lisalangomba atika étant qu'artiste na d'abord stocké pe ya mi balé tant que o azaki madame na ye o vivaki na ye ndako moko o yebaki lisala malamu ba souvenir nini o vraiment tika nango et marka yo surtout mingi na musala o yo tika ko sala o mobala ande ko sala ba souvenir eza ebele donc on a ko tanga tina otanga ka muki mais eza ebele o moko tanga ba souvenir ebele ya malamu mingi et puis ça mo bazuwa mingi na mitema bato mais atikela nga bonzambe eloko liboso nano puisque na église azaki évangéliste na nga moko
donc atikela bonzambe puisque bonzambe na monokoni bandoza toujours so na donc on a groupe président na yo et une église évangéliste na yo. Oui, une église évangéliste na ngana les Colombiens pas pasteur Placide Moulaba. Donc on a les salangomba tika bandimi ebele. Donc avec évangéliste surtout ni pasteur Placide Moulaba a mema batu ebele na kati église. Ngwe sala pe keti lelo kombo na kati église ebungate ezala kaka. So batali o azapo na fino, batali ono bo sisa azapo na fino. Donc batali ba mame yenga même o baza kuna na Hollande kuna bango baza ba fruit ya lisalangomba. Donc atikela nga bonzambe to deux. Donc ngande naza asopes nga scénario donc obanga na ote yo betla nga histoire donc lena ndoko koma donc na koma bien makasi donc na koma ba film mo ebelata o lisala sala ba 100% tapage donc na koma très bien atikenga mutu ya travailler scénario atikenga donc bana nanu kutelo ka liboso na makasi donc babola mu eza plein o lisala ngomba tika na tangelo ka mukia mon boss Patrick Momo Digital na Hollande. Sans oublier les big managers, Eric Momo, les big managers na Thaïlande, Boza Ebele, na Bosanité Pati Momo, voisin Penda Obama, Boza Ebele, na Bosani Binoté, sans oublier, Bayo Bazalara vraiment na biso et Nyonso Marie-Claire, Lovemba chocolat chaud, mon apôtre à solo, Umberto Siku. Un pauvre qui soutient les riches, bana poto pena solo ba solo la bien émission oyo na site na mango moko ya mboka. Toza bongo na Da Silva tozo continuer sur du solo. Alors Da Silva yebisa biso to yebi kenenge musicien mo loba bi charge ya bateau les qui charge à batterie. Mais tozo mona ko kamba batu na yebite ine mo ba anda ko kamba na ndenge yo zo kamba. Ozo trouver en comment? Oui, ko kamba batu eza facilité hein. Ko kamba batu surtout bisko 5-6 bana basi nan. Pour nous n'avons pas une éducation na pas na bango aye nango siko yo sangisa bango siko po kamba bango donc eza facilité mais avec l'aide de Dieu en tout cas na dikja bato baza ba mikolo bamsu to zanga âge moko bamsu na za yana bango bamsu na za mama na bango en tout cas na dikja bango trop bien. Alors depuis aux groupe wana na maboko nozo diriger évolution en comment? Bon so na bi eza 5 sur 5 peut-être normal lokuta mais ça va donc évolution est que bizarre normal vraiment ndenge makamyo so tambolaka donc bobandi na 0 boyi na 1 2 3 tiboke comme na 9 donc évolution ça va donc to ki ndependa ndenge nzamba o mema so molo évolution ça kitoko mingi Stino Mayemba verbe effectivement to bosani binoté to bosanité pati momo voisin Obama zalaka yo to ça bongo na salon Mimi la fleur catégorie A. Donc ici ko bazo sala ba coiffure ya bien. Tozo mona bongo basa kitoko bazawana dokola ba Anita Mafolo, tozo mona bongo ba Aimé Sinzidi bazawana basa kitoko na salon Mimi la fleur ici ko wapi cadre kitoko tozo sala émission o bozo landa la vie des artistes. Tozo bongo na Fifi Mbingu da Silva. Oyo tozana na émission wazaki bongo mulangani ya lisalangomba o atika biso il y a de cela 7 ans yango tozo kende azaka suna biso te mais balobi l'artiste ne meurt jamais les œuvres na inde zoloba œuvre salaki yango zoloba na place na ye nde tozo beta lisolo quand même il y a lisalangomba o boyebaki. Alors Da Silva est-ce que au bénéfice quand même ba droit d'auteur il y a lisalangomba parce qu'azaki un grand artiste asalama minene asalaba cri asalama bebele na comédie na biso et na monde na biso y a théâtre congolais. Oh, c'est vrai. Oui, na bénéficier na ngote. Bolo na bénéficier na ngote ka bonandi makana bénéficier. Na bénéficier na ngote. Ata elo moko na bénéficier na ngote. Tosika boy vraiment président Masumu ya ANTPC. Yem tataka makamba théâtre. Tu dis que lisalangoma ndeko za na ba collègue na yewana nyonso. Est-ce que vraiment ba reconnaître bana lisalangoma o ya tikate? Ba okba kufana avant lisalangomba ba reconnaîtra bango te bo lisalangomba et après mais elonga na lobaka bango pe baza ba artiste bango pe baza na basi bango pe baza na bana donc un jour bango pe ba okufa so mobala kufi liboso te moi sinde mta okufa mais mingi to mona ka mibali mbakufa liboso donc bango pe ba artiste na ba okufa ba bande ba traiter bato batika ka basi na bana bakipa bana na te bango pe ba sa bango de même donc ata artiste moko ta ki pa bana. So nous avons moi par muki atale José de Londres qui chasse awa peut-être hein nous avons parlé moi muki azwa kanae mais on les reste tito pikapé mais on les reste ba ya boye ba lo ba boye na mona na ngate hein peut-être na bande na bat bazali banda na poto
Donc gentillesse on a bazali nango zaka pour lisala zaki en vie. Donc le lisala a kinda ba bosana ba œuvre lisala sala qui même voire même na bana ou lisala tika donc to lo babongo. Oh bana kuna parlons pas donc bana kuba ki paraté. So na so ba artiste o bazali banda neti Willy Mambo na mwasi na ye. Bangonde peut-être bangonde ba benga ka ba soutenir rapé. Willy Mambo Zigura donc il na ba bazali banda ba o baza awa même kutata banda ba msuko ki mabana na nzela. Amonka mwana musika mwana kotobiliki ye wana lisala ngomba a changer nzela tamsu mwana ngapi oka mboti o sengote tamsu be fifi ngapi oka mbote mais yo dévier ka bo dévier pour na pamba kaka ba ki parla bango vraiment artiste ya mboka na biso Congo ya RD Congo lisala ngomba zaki un grand artiste na mboka sala mambele tozaka na gentillesse teka so mutu aza envie mais tozaka na bolingo ya solo bolingo ya solo bolingo bo manifester yango tant bozo kende kolandela quand même vie ya bana ya lisala ngomba ata mosi na été mais bana tika bozaki belé na kotanga bino te ba collègue ya lisala ngomba o bande ozaza na ye. Alors Da Silva likamongo yango kutozolo bana mboka na biso tozo mon artiste ata sala ki succès ata za na succès mais lobilo bo mon artiste abeli mon artiste akoleka na télé azo senga aide. Tu habites à nini au moins le lobby artiste a koufi mais ça là qui combo est belé mais artiste on a koufi pauvre et donc on a vraiment toyé barango te comprendre raté zaranine juste et le quoi là c'est donc et ça la passe dans mon thème donc puis ça presque tout le monde qui passe au moins artiste a travaillé trop dans mboka o biso za association na tout salade tout ça moi ça sans souci moi ça lukuli moi ça papa doudou moi ça papa chef donc tous dans l'association na ba mission ba ça ba pépé calé to le belé ko na tout le temps au moins artiste a travaillé trop na mboka o mais au moins na souka ngo abimi dans le néant to ba lukuli ba kufaka boy lo côté atiki bana ka boy éparpillé Genaza na moi c'est Geneviève azala na loba na mintu mbonga bakaya bana zate tozaki na lobi mbonga bakaya bana zate pour na rentrée scolaire mais au moins que le kula saki musala munene na mboka o baza ebele asaka ye moté mais au moins même ba contribution ba senga kawana et mona na té ngana za front na télévision de nazabwe ba cotisation ba sa pour na lisala ngomba na yeba na ngate kenda wapi na mona te ya mututeo ya association de qui ba comédien ba na mona ngote ba signer ba comédien to sula ba mona ba cotisation na te to yeba te cotisation ngo bato ba kongola ka ekenda ka wapi pe esuka ka pe wapi to yeba ngote ya tilelo to mona na so ngote second alors ngala on loba bongo artiste comédien ya mboko na biso bo mutema mabe ça dit bo mutema mabe oyo mon essuyer vraiment benganga to solo la natali so ba réalité ba prêtre ya mboka na biso besoin mutema mabe parce que lisala ngomba asala ebele oto yebi asala ba film ebele asala ba succès na mboko mais lisala ngomba lelo tozo regretter moi si o lisala ngomba tika azolo ba biloko azolo bana télé boy bana lisala baza négligé on dit lisala ngomba to yeba ki était na mboko vraiment ba artiste bona bolingote ba artiste mboka na biso to sangana. Bon, moko ya mboka to lobi to tonga mboka to za bomoko. Na émission oh la vie des artistes to koloba tout o eza vie na bino sauf rien. Bana poto ya solo o boyeba ki lisala on eko sepesa no bozolanda biso. Mon boss Patrick Momo digital. Bon moko ya mboka fait za kaka poto lo ba vérité ya bo. Alors Da Silva tolingi surtout tuna moi mutuna moko oyo quand même to monaka eza lo ba difficulté ngone tozolo ba awa ya musala ya théâtre alors nengo tikala na groupe boye ba difficulté nini ozomona oyo ezo ko semble yo un peu difficile ya ko meka ko gérer batu et puis ko meka osala oyo zo ko sala ba difficulté za nini ba difficulté mingi na ba nan oyo za liboso za nanu ya proma caméra. Donc, sans la caméra, peut-être, et que diminuer ma tâche, je suis mike. Au moins, la caméra est atée, il faut maintenant louer caméra, micro, lumière, donc, babilo, qu'on a ça passe, na katina, et pas la ngayangwana. De débat site, il y a théâtre. Au moins, la site, je suis tout bien boé, ou ya lobby bo, papa lobaki. Tant que je suis bandi, au moins, qui te change à bandako. Ou tu déménager à Wato, comme à place, ou tu déménager, mais en angoté na théâtre.
Kapo mukonda kwa lobaki boy fubo kota lisula déménagement kota ana po mukonda kwa boy ba site eza passe makasi. Donc biloko technique ndé enyo que l'option makasi vraiment. Donc alors ba producteur bazate o ba ko soutenir vision o ozana producteur te na groupe. Te na groupe na producteur te. La partenaire pe bazate pour ba chama boko quand même groupe ke liboso. Bazate c'est gonso ba partenaire bazaki na lobango te. Est-ce que partenaire ni on soutenir mutu yo lobby était c'est qu'au monde ma bête. Donc partenaire azate, sponsor azate, donc nazaka boy, mabo mi balika ndo muno ka. Bana poto ya solo o bozolo ndanga, bana poto ba vrai jika, ba vrai mikiliste. O bozolo na biso partout dans le monde, na site na bino www.bomoko ya mboka. Site ezo cartonné, ezo talama, ezo salama ramba bien. L'émission na la vie des artistes da Silva Yeyo. Moi si alisala ngombo atike la biso oyo lelo otozo mona lisala ngomba à travers da Silva vraiment aza ba difficulté be bana porte ya solo o bolinga ka émission oyo bolinga ka site na bino bomoko mboka bozolanda biso da Silva Yeyo un vrai jika un vrai mon apôtre un vrai prêtre aza muto solo laka malobe za lebele belé te quoi babi musale le kama malobe belé da Silva Yeyo azozanga ba caméra azozanga ba bébélé belé alors bana poto ya solo tout monde a bino bossa quand même quelque chose alors mon réalisateur Bruno Ndombe tolingo balancer biso quand même image moko ya lisala ngomba bato yo babosana quand même image na ye ba bosana lisala ngomba ba mona liso à travers image oyo mon réalisateur Bruno Ndombe azo lancer biso tout à l'heure ah toké total image to kozonga tout juste après. Ah ngai des ans. Mais tant que vous avez une facture, vous avez un quartier à jour de maï bima kate. Il y a jour de maï kanga maka. Tout le monde a un compte en bon nango. Jamais. Sans vous foutre, bah il va piquer du tio. Ah. Finalement c'est quoi les communes? Oh le quantième chantier. Bah tu vas faire un compte en bon kaka mettre la bonne décision. Goulou la ba mi continuer sur bazar ça me sera pas pamba. Non! Boya! Boya! Nini! Aïe! Na, pardon, na sali yo nini? Dikangai! Oh, sali ngai koki. Oh, nini, kuma nini? Oh, sali ngai koki. Nini, usada yo nini? Uya usana maboko. Ngana yo wade. Oh, yo uzomdiru na ye. Hekula na maboko. Mama ye. Kochanga na ndao. Mama ye. Sela nano. Bukumi boybola nini? Uzo ngai. Ngana kuko utala na pango kuko utatela pango zali nani? Pardon. Na sali nini? Pardon. Papa Mebe mangai. Papa ni. Kocha karanda. Ah, muja na ndugu kudubate. Kangamba na sana respecte. Ata mbele. Ah, ngana ya bisinga mbote. Ya nini? Ngai no kite. Mbote ya nini? Baba so mbote ya nini? Ya nini? Nitani loko de sakte. Yo bisante yo nini? Yo bana bakoti. Kuba nini? Nini kuba? Mama isitoka na tu. Tukabana. La mko bisinga na tukabana. Ngana bino? Kasobengana. Ngana bino ko sari sakte solo. Yo nda sulu. Ndango. Ngati. Yo uzilaka na makwanje na mbuka. Okukende. Na maji wapi? Okukende hapo na kwa pango. Pango zale ngao. Sasa kutakwa. Papa li. Yo ngozo suba de. Nganga ra kota na ndako. So mwana abeba muni kuna ngai pa. Wanda. Bumaye. Yo bumaye. Bumaye leke mkanga yoki. Hapo kata komepwani. Kuna nini hapo kosi? Hapo kosi ndio ulati au kusaka ngai. Mama. Tena tuni. Hapo kosi. Mama. Tiga mwana. Yo. Mamba beta aiza. Loso. Na lubi. Yo kutima kwa hivi? Na nani? Na bila yo. Yeye na ngasa lite nana ko zamubani. Naide. Yo sana pesa zo sema kabila. Yo sana. Oh, na nina bisa yo boy. Na yeza yo mbali na ye. Yo kangai. Na bino bana. Biso na mwana mboka na biso bakoko na biso. Bapesa ntiku mboka bakasi. Ekira monene. Soki moto le kwa sai bo makolele miboy. Ezali yo mama loso. Ono ko bengeza nta solo. Soki yo sana nzema be to mwana kina na yena ngai. Soki yo kele nzema be pona ya yo. Ngara sana moto mama Maria. Ngara sana mama Maria. Mama Maria ko kangai. Yo na bibia. Ngapi neze mo mama Maria. Soko kele sete le fosi bakuyibisa yo. Kama na tata Joseph. Luba luba. Na sani. Soki yo tamla kina nzema be. Mama ni. Bari. Oh, ndo
Nakuwa ondoki. Opoli na soni. Tambula ngapela kunguluma. Tambula nguluma. Okay, loso. Okiko. Okitiana. Yo zoboy. Yo kutela yo. Zoboy. Soni ngana ko bawa yo kangai. Papa na yo ndenga zalwa na kufi mokongo na makolo bukani. Biso na famille nene bisi bino ezali ekila monene. Mama na yo asali kama mabe kata famille papa na yo na nzoto papa na yo. Mama na yo bimaki na mobale mususu. Ona lobi fierté. Na ko bino sunité bozali bana na ngai. Na ko bino sunité. Mama na bino ayebri kambo ya risalo. Oriko bomangai boy pona nini. Sangwe kei partout boko benga ngai ndoki. Ngala utaki na mboga ko bomo moto te. Ya sari ya. Saka moto mo wana ninga kabo. Mama boti biso to kotema sete. Oya rigosale ka. Oya mi bara rete. Oya mi se kati. Yemu ko tikala na ye ngai na ye. Ngala sala kamera ite. Na sala kamera ite nzama ko kangai. Mama Mario ngala benda kan ko nyo. Los. Loso. Obukin siku na biso. Los. Obukin siku na biso. Los. Wa Mama Maria isiko zari. Usaringa nini los? Oyo kengo? Loso. Siko yo kengo? Oyo ile kinanga lubi zala kabongo. Loso bukin tsiku. Ndegi kuba lubi. Namuga la biso. Soke mwashari bala ajui makango. Mubali ya ukufa mkongo. Ukufa mkongo bukin tsiku. Papa. Simai. Ngana yibiri kamte kuwe na yibi tala jesi la vérité di msa daga utaranga kula communion na kuri kotisa na jesi la vérité nzambi ya bimisa na yibiri kamte nzambi kula pe bimisa na zwa batemi na zwa tubila kotisa nyo so sa melandi nzambi yuki ngana na yibiri kamte kambo sama efa ya papa kipirikira na mboka ikamba mo yango continue na yibiri kamte biso zana kama moto te biso zana kama moto te ngana kulingatia mama yayo ngai yayo ngana bomo nakuba mana nikamoni na yibi na pango na yibi na yo uzoni kama kuna te uzeni mwasi soba uzeni mwasi mabe ubomi siku na biso mboka siku nini Totali ensemble na bino bo découvrir bon Lisala Ngomba tango azaki sur scène dans Lisala Ngomba Kotobiliki. Alors da Silva nino ko loba pona bainyo so bayi Lisala Ngomba na oyo asalaki mingi na mboka oyo malgré to yebana nango déjà masumo aliaka ne mbongo vie masumo aliaka là vie masumo aliaka ne là azo bénéficier na ye na ba droit d'auteur ba tunde balobi masumo za président ANTPC ya ba comédien nyonso Congo mais loko malonge sala makate no yebana nango déjà alors yoko loba ninda si c'est comme ça makambo masumo alia mbongo bon en tout cas ça passe on a osenga kaka donc ba mekana oza mutema malamu nano elo na osenga kaka mutema malamu omoso mutala na bolingo pour même bible ezo recommander biso to za na bolingo so mutala na bolingo alingo mona pasi ya mwana mninga te omona bana Lisala Ngomba so ba otanga te est-ce que yo za président to oza comédien est-ce que ça la openza bien vraiment et ça le bien te puisque papa bango asaki pe musana mboka o papa bango ataku a parler lo banzambe na mate na na kati ya télévision ate ya kapé bato azali mutmo azaki boboto mingi donc kolka kosaka bolamu na ba orphelin même bible ezo recommander biso eza toujours une bonne chose donc na osenga kaka ke bat ba soutenir ka eloko oyo ya Lisala Ngomba atika de façon que kombo ya Lisala Ngomba ebunga te so ba soutenir na ba caméra ba soutenir na ba lumière ba micro donc ba instrument nyonso ko ça que tout travailler na kati ya théâtre so ba soutenir yango kombo ya Lisala Ngomba ebunga comment ebunga te ebunga te na minso to ba boye fa to bongisa tombo na ye tombo Lisala Ngomba banda na salango na 2000 akufa na 2009 na salon na 2010 banda wana ti lelo donc esenga fuba luka ba bongisa ngo lokanga mona na mbongo te ebonga ndeni donc tombo Lisala Ngomba ezaka bon ebonga te ezana ya kopema donc c'est pourquoi na osenga na bat baza mitema malamu ba soutenir eloko oyo Lisala Ngomba tika onazo continuer nango et ba meka pe ko soutenir mukie poto meka ko bongisa susu tombo ya Lisala Ngomba po ebe batende ba nyinga susu ebe ba bongo ça fait mal au cœur tant to tala ngo boye donc to meka suko bongisa ngo po ba comédien ba occuper na bango ngo te tombo muninga na bango vraiment donc ba occuper te ba lobela ngo te
bazo tuna pété po ba omona kesu ba yo tuna yo osenga ba mbongo donc po misala ne sala maka esa mafu na mbongo donc iba meka un peu bana poto to meka un peu ko lukato bongsa tombo li sala ngoma donc esa bien alors da Silva yebisa so ba pesa kana mbongo tombo e pa nani to yeba quand même oh mbongo tombo oh non mbongo tombo ba pesa mbongo tombo te oh sikolo baboye vie masumu to lo bate bana poto bana mokimo matolo bate donc mbongo tombo même ya ko kunda lisala ngomba ya ko honorer quand même artiste munene wa salaki makamba minene na mboko donc tombo ba pesa ta elote tombo ba pesa et ba comédien na bango en général ata mutu moko te apesa mbongo tombo wana lisala ngomba so esalama pona bana poto nde batindaka mbongo nde nasaka tombo wana awa ata comédien moko te apesaka jour que tu es à Kokama, ba pesi na bon mbongo pété mais tu tinde quand même ba invitation to bandi et pas les sommets ti to kiti na C mais na mbongo tombo masumu a contribuer quand même wana za sincère a contribuer ka Caleb Tukebana a contribuer ka wana en tout cas na za sincère pour wana nzamba olinganga pété masumu les sommets wana ni nani ah mais les sommets masumu to lobela na Ve masumu de brinde donc cotisation na yo ya sala ezaka na tombo. Oui na tombo vi masumu a contribuer papa bonjour bisco zela contribuer ka na Caleb Tukeba en tout cas Caleb abenga ngati biska zala ka rezo contribution ya groupe na Sinark après sa contribution na e wana ozala ingratité par wana mami la chat bisco za bambote na yo moi ça ya Caleb Tukeba na donc bango ba contribuer ka mais le reste etikala ba pesa ka et le côté donc tombo et salama et pas ya bana ya poto kaka malobe belé bolo na TV malobe belé alors ndenge zana basanga na rapete tant que muninga na bango bazaki na ye ba mikakata ko raisonner ye mukolo atika mokili basanga na kata te ba ye non to sangana poto quand même to kanisa lisala ngombo azai muninga na biso ti basanga na te basanga pa nango sangisa bango muto yo nem to sangisa bango non mais ngana sangisa rabatu na tinda ba invitation na tinda na ba groupe na bango ba théâtre puisque ba leader nous sommes na télévision na ba leka baza ba groupe na bango na tinda ka il y a des fonga mona bengi na téléphone ba yaka na bango te to se retrouver ka lef sunga moka na bana nga na ba to groupe na yatika ba yaka na bango te na bana nemso bimisa théâtre ba bless mabanza ba yaka na bango te donc to se retrouver ka ndambo to mona na bongo yus na invité to zalati wana zala ni salango mazaki benda vieux ya kati ya seconde moyen to bango mingi ezate alors da Silva numéro à contact na bato balingi ba soutenir groupe oyo tika nango o lisala ngomba amanda ko kumbela yo tika na vision wana ba te lisala ngomba ko ko silate kombone ko kendeka boite quand même na tika ko continuer chemin wana alors ba numéro à contact na ba tunini oyo lancer appel bana poto bana mukimomba ba Holanda yo lobela bango baza wana bazoyoka yo Raf Mayoko Fumu oyo kanate Douglas Tunga na omona te Mabusa Tanga Jean-Pierre na omona te Tassé Mavinga Arme lourde les producteurs na omona te donc numéro na nga téléphone eza 089 97 81 572 089 97 81 572 na autre réseau cause wanga na 09 98 36 46 50 09 98 36 46 50 wana ba numéro ya téléphone na ngai ozwa ngai moko Rebecca na peso bambote bisco zali Noranish Pierrette Kunku bambote na ebele ba bisou mama Yvette na bosani bino te boza tellement ebele na pesi no bambote na bino nyonso biska bozali bino batu boza ya ngai mitema na pesi Emilia moi ça Philippe Fauconnier waza cousine propre moi ça mundele na peso bambote ebele bisco zali famille makizei comme bimba bambote na bino yango wana oya bino ndeko yo na tindino bambote ebele biska bozali na ba ona tangite na linga bino nyonso Willy Mambu Zigura Josco Mbuluku Meta Pinga boza ebele love kila bambote na bino ebele biska bozali ba ona bosani Janifaya obosani Janifaya na mwasi na ye bambote ebele baza ba ami na nga na WhatsApp bambote na bino ebele Janifaya bambote ebele na pesi bino yango wana to mona bana poto ya solo na bosanité Pablo Pachimoun Japon mon boss Patrick Momo digital musala kitoko bomo kwa mboka tala soin wapi na bosanité JBK MM na Bella
et Nabosanité Stino Mayemba Verbe effectivement Marie-Claire Lovemba Chocolat Chaud le big manager Eric Momo na Irlande G Yakosakanate Talanbula ba mokase na oyeba te likambo moza nini ve ozokomisanga liboma na ebike tokosala kande tolobaki na Bosanité Pati Momo voisin Obama bose belé tolobi bongo tozaki bongo na salon Mimi la Fleur catégorie A oyo basala suki kitoko coiffure kitoko ya elengi ebele salon Mimi la Fleur catégorie A na Bosanité la fille kitoko na salon Mimi la Fleur lokola ba Anita Mafolo lokola ba Aimé Sinzidi ma fille kitoko na salon Mimi la Fleur Bruno Montréal na monte ndé dasiva Bosanelo mo nga bakisa ah naïf la brine ozo mise et ça a bien été la brine moi ça Janifa ya tala kaka la brine moi ça pembe moi ça pembe la brine pasteur Bonansia là mbote no ebele kuna na Angola et na Bosanité mon pasteur propre pasteur Placide Moulaba bambote na ebele papa so nazabo eza po encadrement na otala kaka ozo encadrer très bien on azabo et pasteur Placide Moulaba église Mobale Colombier bambote no ebele pasteur papa Kibwa pasteur Dani ba oba soutenir ka pasteur JJ batika ngate toujours na mabondeli bambote na no ebele belé tout sola ko tout sola bien tout sola ça bien makasi talaka o ezamwa na bino ya na bino leki na bino tout sola bo soutenir bano batiki groupe oyo eza bino bo soutenir yango na pesi nzambe merci Victor Mukeng artiste polyvalent ya yo yangwana na siro yo ki Victor Mukeng artiste polyvalent na Bosanité Sephora et Kanga mabina moko ya mboka Sephora Kanga pe azati bola ndaka mingi na basali na nzambe donc yi wana pina chependa point côté wana li solo ya basali na nzambe na kata bomoko ya mboka bola ndaka Sephora Kanga to Bosanité boza ebelo bolinga biso Bruno Ndombe mon réalisateur ou a filmé matanga ya Lazare babi ye pina ndia chaka moi soupe soin ne bomona image en arabien balandi tout ya bomoko ya mboka 100% news tolinga bino trop boza toujours branché na site na bino www.bomoko ya mboka bomoko ya mboka bomoko ya mboka oyo bomoko ya mboka bomoko ya mboka bomoko ya mboka Bomoko ya mboka. 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 Kitap. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi motoki bala lobi botalaka bomoko ya mboka merci.